ata okundi bibembe leloyo okundi bibembe 300 bibembe 300 mais carnivore anezate jour mbula mususu ekobeta lisusu okoya lisusu kokunda bibembe eloko nga na mona Argentine ko bilazo sala na motu na ye onga na mona izakaka ya kokanga ba moto na ba izakaka ya kokanga ba moto e inyo sacré ndenge baza wana ebele baza na eloko bazo sala na kati ya inyo sacré te bakaniveau ba tout consort. Est-ce que biso te totonga likolo bakaniveau biso to wana mbongo te bango nde baza na bambongo basombaka ba mapangu bazotonga biso to wana mbongo te bango nde baza na bambongo basombaka ba mapangu bazotonga soki lelo mbule ezobete ya muke oyo ebeti ya soki 3 et 4 bato bazokufa mais oyo soki ezaki ebete ya journée mobimba tokozala ndeni ya mibale ezali ete kaka ba oyo baza na kati ya gouvernement wana ba chef wana bazosalela te eloko moko te nkubila nde champion wana gouverneur wana nde champion na bango soki ozali vraiment gouverneur zonga na yumbi makila ya bana yumbi eko déranger yo suka yo pe bakokanga yo kokoma kuna donc so bomi bato ebele hein loko ana no tonité il faut continuer quand tu okoton parce que okoton ezaka liwa yo pe ko dae biso to ebi même na terrain joueur soka zoko kate asenga changement ti l'état wana ebi mi de côté ti l'état wana ebi mi de côté ti l'état wana ebi mi de côté mais base de 2023 na terrain rendez-vous na 2023 so yo to ko voter na luenge ya changa weka boyo député ata botie ba bandero le chef de l'état boyo na boyo te to ko voter kaka biso na biso kaka to ko postuler pe to ko voter to ko mi voter biso mo c'est-à-dire que ça moto kaka ya kolongwa moto ya etangeli makambo wango nde akosala esika wana Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, le miroir du monde. Mbote papa. Toza bien momuke parce que toi na matanga ko bongisa bandeko na biso na mayambula. Yango pena to kusani pembeni na yo etonki mona mboka que to so la Congo vu province ya Kinshasa parce que to baka mingi Congo nde mboka na biso toza na mboka musuti ya pa Congo lelo soki ba bi na biso toza na Congo te to kende wapi seke to koma ba fazer donc to moni ndenge mbula o ebeta na ville province ya Kinshasa mais causer biso ba mort ebele makasi si on dit to so part ya responsabilité to ya faute to ke kopesa mona eloko ya liboso tozo regretter na mboka na Kinshasa balobaki ke totia Kini Bopeto eloko tolelaki pa André Kimbuta ezalaki ya ke fulu achango partout bazwa kolongola ngote mais ya le Argentine Ngobila ye azui fulu wana abomi ba fulu siko atiki ke Kini Bopeto résister na terrain siko Kini Bopeto ezanini bantu bakomozo siko ba matiti na palais ba cheka na ba carnivore etondi ebouché ya kolongola ta ba salité na carnivore alingi na ye ko kipete siko mai wana ye ezangi place ya kotambola ekomo kote siko na mapango ya bantu ezobebisa bantu eloko nga na mona Argentine Ngobila zo sala na motu na ye onga na mona ezakaka ya kokanga ba moto na ba mituka ye eloko ya te na ebite vision ni azo soutenir eza ba vision mosusu au peuple congolais yebi yango te mais na terrain boye biso to mona vision chef de l'état ezali ko bongisa mboka e bonga ekende liboso mais vision Argentine Ngobila zo sala ayebi ke Félix aleka na Boulevard ndo mona bandika première rue ti 16e rue ne place ya zo bongisa mais mituna ke na 4 nyonso wana ezani soki lelo mbule ezobete ya muke oyo ebeti ya soki 3 et 4 bato bazokufa mais oyo soki ezaki ebete ya journée mobimba tokozala ndeni eza mbala liboso mbule ebete na kini te nga na mona mbule ese ebete obandi 4 heures ti na 19 heures mbule ezobete mais omona ata moto moko te akufi mais lelo mbula muke ezosala boye eza soni ya Argentine Ngobila aza moto moko boye ilfa yoka soni na makambo azolo tomoni gouverneur ya ville Argentine Ngobila asali message mpona koloba ke ville province ya Kinshasa ekobimisa mbongo mpona kozwa bato nyonso bakufi ya charge ya baobsèque na bango epui mpona korepare badégâts ya bato bazwi pourquoi pas mbongo wana atia yango mpona kirage ya bakanivo to mpona kobimisa ville province ya Kinshasa mais ezoka mosanga lisusu soki Argentine Ngobila azoloba azobimisa mbongo mpona eloko wana mais yo ozobimisa mbongo kaka mpona kokunda bibembe c'est-à-dire pouvoir na ye ezaka mpona kokunda bibembe
Pendant qu'on bon ça carniveau et là on est les empêchés. Tous les combien de fois tous les communes et les lits. Jantini Ngobila ba carniveau et sa salité. Carniveau et sa retourne. Kalamo et sa retourne. Jantini Ngobila zo qui pète. Azo qui pète. Moussana et sa retourne la banto moto mbongo ya parking mais non parking exact. Dès lors tu es Jantini Ngobila ke. Biso to ebi même na terrain. Joueur de sora zo ko kate. Assez un changement. So ya zo mo nega zo ko comme salo te nenga ole abebisa. Nenga bebisa na yumbi. A démissionner raka. Allons à la kimia. Tolingi ko bebisa pouvoir à ba peuple te. To to lancer le sous appel et pas président de la République ake. To bi biso ba peuple nde to vota yo. So biso to zata yo lingo zalate. Kabilo a telema bimisa ba soda to sacrifier makila na biso pour to sala ni to zo pouvoir na biso na maboko. So yo zo chaba Jantini Ngobila ba zo sala ba biloko aboy. Ozane to zo ignorer peuple. To to lancer appel ya ki attend Jantini Ngobila za pas parler na yo. Balongo la Jantini Ngobila pardon. Merci beaucoup. OK. To zo ande mususu ndeko tous en déco. Yo, sous baya mbote mingi journaliste. En tout cas, santé za kaka ima na kolela otozana ngona mboka na biso oyo. Osani pemena yo ke moi na mboka tant que congolais, des pères et des mères. Biso no soto moni ndenge to perdre plus de 142 personnes na ville ya Kinshasa na journée moko. Mais ça journée total mona ki catastrophe on ça ma ki ça ko. Papa, awa tozali na kolela eloko to lobake yo bandela kaka sayo ti ndengo kokoma na université sur oyo babengi boulevard oyo ya Victoire wana carniveau ezate okobandela kaka obandi Victoire ti université mais batu bavandaka kuna na C na 7e rue mai nyonso yezo utawa ekweya kaka ekendaka kuna ezo sala badeka ata okundi bibembe leloyo okundi bibembe 300 mais carniveau anezate jour mbula mususu ekobeta lisusu okoya lisusu kokunda bibembe ou bien okosala ndenge nini parce que yemora lobi bien que non ville province ya Kinshasa 18 change ya bibembe pour ya réparer ba dégâts wana pourquoi pas mbongo wana atiango na kobongisa Kinshasa olie ekunda kaka bato amayele baloba na blisese baloba ete soki mabele zobela mwana zobela balobela kanano mabele pourtant mwana kokufa bakokunde na mabele carniveau ezate ozokunda bibembe lobi elo soki na poko mbule beti basusu bakufi yo continue kana kukunda bibembe obi okosala carniveau pona nini makambo asoni boye Jantini monsieur le gouverneur nazo benga yo na oloba na kanda attaque peuple congolais musala oyo biso to pesa yo salela biso ezande oyo zo salate yo komi ko imposer biso ya yo musala to salela ndeba posa na yo mais pas que ya mboka te alors bien zo soutenir vision cher à chef de l'état on va panneau partout ba publicité na chef ya zo soutenir vision à chef de l'état te azota la vision ya ndenge ya kozala lobby yo kanisa ki ketango atondisa ki stade des martyrs combien de mbongo ebungaki na ndako na ye combien abongisi lelo stade des martyrs atondisi yango lobby mbongo ya leta ebungi yo moni ACP ekomi ndenge nini bango donc sacré pour que présence à la majorité et union sacré ndenge baza wana ebele baza neloko bazosala na kati ya union sacré te na union sacré wana ebele bayaki nde kobata mapo babungisa ba poste na bango te mais ezana bato oyo baza na union sacré bazobundisa même président de la république wana même na projet ye azosala soki otali quand même komona bilongi na bango ka bato ngai omoni kotanga na kotanga mais ekolukela mwa makambo neti na otanga tala nano oyo babengi biso ministre ya intérieur ozokuta na souciate ya la police Aselo, ozokuta na souciate ya la police waza wana baza 10 personnes mais dende baza matriculé oyo 8 baza matriculé te na poko bazo pesa bango teni na minduki bakoti bakei sikoyo tracasserie kosila ndenge nini attaque policier oyo azana munduki azana carte ki policier mais azwaka salaire te mais yozo lo batozo bundisa tracasserie okobundisa ngo ndenge nini salaire na ye ezali tango ye akota kakuna epa ya mwana moto epa ya ndako wa mutu ayibi po yeba ke bafutaka ye te omona ya mibale ezali ete kaka ba oyo bazana kati ya gouvernement wana ba chef wana bazo salela ta eloko moko te nkubila nde champion wana gouverneur wana nde champion na bango atali eloko moko te ata na Kinshasa totikala komona eloko ata moko te depuis abubuka nzando 5 ans ekomi kosila sikoyo akosilisa zandu ou bien mutu mususu ndi akoya kosilisa kache ba parc na limité azotie ba papillon avec éclairage public même assemblée nationale elobela ki e pona bato na ya betis liboso stade des martyrs oyo balobaki ezalaki soki bato bakimi bakoya kobata makoto oyo ba projet oyo aza nango eza ba projet ndenge nini oyoki kine kokoma poto lelo te
tobanda nano tobongisa nano muke mais kozala olinga obongisa mbala moko ela yo charge pona kotikela muto ya zo ya sima charge oyo kokokate Gentili Ngubila soki ozali vraiment gouverneur zonga na yumbi makila ya bana yumbi eko déranger yo suka yo pe bakokanga yo kokoma kuna soki oza na makila ya bato na oya Kinshasa watozali na bato ebele bazazinga na ye bataleli ye mais ya yumbi kuna bakambo asala kuna ti lelo bandako bamibali basi batikali baveve bamibali batikali bazana basi te basusu bakatana makila wana ezolandela yo okosala eloko te soki osali kini bopeto oyokani na peuple congolais te ekokende liboso te poto lingi yo te yebisa yo eloko nini osalela biso yo zofutisa bato ya moto taxe 500 fois par jour mututu nyonso ya moto calculer toza combien de moto o tozali nango pourquoi pas mbongo wana ekendaka wapi eloko nini ososala na mbongo wana nzela nini etongaka carnivore yo talaka victoire kobima wa carnivore ezalaka te carnivore eza te ye musala na ye kaka kolia mbongo kolala pongi kotambola ezaka kambongo mutu ya mibale tozo yebisa nde ezali nde général ya la police oyo babengi ye chef Kasongo général Kasongo papa pona yo ya province ya ville Kinshasa pona ye tozo pesa ye kaka 0 azwa 0 na yo yo vanda omoni liwa ata oza na bakar de meliwe kokutelo na ndako jour ekoyela yo kuluna nini akanga yo kende na makala ero kokuta kuluna ezobundana kuna tracasserie eleki ebele bapesa ero ya tie tout policier nyonso akomi na elamba apesier soki avandi na moi boye aza policier soki alingi déplacer avion elamba wana atiki atelemi na nzela ata oza na mikanda nyonso oza na casque oza na plaque oza na autorisation de transport oza na nani bakokanga yo tozo yesa général Kasongo yebisaka kaka ba policier na yo wana biso tofutaka taxe ya parking basalela biso pe bayebisa basalela biso pe mukanda ya mauvais stationnement parce que mauvais stationnement to kaka infraction e wana silaka te ezaka kata hotelemi wana mauvais stationnement mais ezalaka na mukanda nango te mieux vaut kosalela biso mukanda te ochango $1000 to sa nini to somba pona nini moyibi eza ya boy na basusi ati na yo soki bakangi moto ozo senga mutuke il fallait bokatelanga quittance balobi awa na mboko yo quittance ezalaka te ozo pesera kangi moto oyebisi ke salelanga IPV de saisir balobi biso to sala kabiloko wana te opesa mbongo batia na poche bakende kolia yo wana ozotunga ba immeuble okotika yango okotika ba immeuble wana oyoke makila ya bana batu mbongo ozolia ngo ndenge olobi eza l'état mais ozoyibango. Merci beaucoup. Merci. Botende wonanga. Mbote papa. Boni mwana mboka. Kimyezala. Ouais, to pusani pembeni na yo pona makambo nyonso ya koleka na ville province ya Kinshasa. Plus de 142 milimo na jour moko. Etonki mwana mboka esala ki yo ndenge. Salinga passe makasi. Posa olela. Posa olela. Ndongo moni bandeko bakufi. Posa olela. Ko photo wana ko zongo pesa ngoni pa nani. Alivoso. Kolo province ne. Kolo province ne ana faute makasi. Kolo province donc Gentili Ngubila. Yewana oyebi ko mona. Oh boyo bo taka komone ndeni. Ponga pesa kanda. Ah pesa kanda. Yo mo taka komone zate. Oui. Mais tomoni a sali message pour na koloba que ville province ya Kinshasa soit charge. Il y a Bibembe et puis la charge il y a pour réparer bateau et va perdre des dégâts na bango. Si ko pourquoi pas mbongo wana a tango na kobongisa Kinshasa olié kundaka ka bibe. Bon, ezalo wa otuti muto la moto. Mwana moto ti. Tuti na car no na jeep. Abokani ti. Taba bato bayamba bakanga oto basala mama mobulu ete na meme nani l'hôpital. Douleur wana ya na nzoto ya moto to eza na nzoto ya moto bi macharge. O kuna bibembe. So kuni be bazana ba ozo na bomwe. Ba kufi. Ba famille na bango. Na kati ya bato ba kufi to na ba papa. Bana na batikali ba orphelin. Papa za vivant. Tam so papa na goza la tika ni ata moi elo mo boy. Pourquoi aeli bana lo olia. Père na zate. Pour nini boto ba normal bana ba balaba lebele batele magana papa kabela ngai mama pesa ngai après fini azandoki mwana azandoki alia papa na ye te Gentili Ngubila
bato wana baza clique moya bato baye mpona kobomaka mboka donc so bomi bato ebele lokola nano otondi te il faut continuer kati okotona kokotona ezaka liwa yo mpe kodaye oyo eza mabele yo mpe kodaye kaka kodaye kaka toma kutu lokwa mamu national akei mamu national est-ce que ngobila alingi mamu national succès to la vérité est-ce que ngobila l'équipe maintenant les vieux le père à démocratie ça doit père akei bon rayi bato peso moins confiance ta ndambo wana o kini bopet elo ote to ya wana da ba full ezaka ici la répéter o ya wana balabala ba so ba komboli batika wana to nyaki te zongi na carnivore moto ya pa longo la pe na carnivore ye pe azongi sipeka wana nini basali elo mode basali o ya tongi ligolo ya carnivore avant atonga to ba vérité avant moto atonga ligolo ya carnivore mo ko na de vérité pour avoir autant faut pas mbongo ti mbongo ko dans l'état de to ba robi ke no batongi bitongela mais non bien la vérité et ça le quoi otongi moi di kablo na ti tango kotonga avant ocha mabende wana likolo ya maison na yo il faut pas mbongo na blo maison communale ti ça bongo de lobi ka bango ba doit limbongo wana ka bango ba yosini ba obuka kobuka to sepela eza bien mais ça ande musala o ba peuple congolais bana posa ko mona ba œuvre malamu oh na sonner vision chef de l'état oye ko amrier chef de l'état to yo ko sonner vision chef de l'état to ba vérité est-ce que oye bela ko amrier chef de l'état po bela ba to ba kufiana papa ta yo moko et ça passe donc et ça bela ka passe plus de 100 quelques ba daïga bo dans les vides ka bo maye ya ki ba doit daï ah mbongo na bango ezaka ya kotonga ba immeuble kotina ba na ba poto koluka ba 3e na ba 4e bureau biso ba jeune ba boya biso poto na ba mbongo tika bango nga bazwa ba mbongo ba ba immeuble ba tingwa na komi ata na 5e appartement kuna biso elo ya te tondimi na biso salaka musala moto 500 chaque jour ngai donc par semaine elle dépasse à 3000 francs par semaine 3000 francs et que na ouais et on peut gagner lango attends moi elo boko service que non boko futa bambo wana boto ko telemi no moi parking boye botelemi so be moi bato memi mais na mona kaka moi espace moi muke na bandal mola wa muke wana o ba 12e rue na ngamu ya industriel wana peka moi muke wana ina habite so ba exception ngana habite bon ngana bika mbale yo ba 3 esilim siko yebisanga nanu banda e banda banda e banda ti lelo donc mbongo te pesaka wana ezalaka na makoki ya kotonga 3 parking donc ce que tolobaka ville ya Kinshasa o ezalaka na 3 communes po tokoloba commune ya banda ilmete na mosusu wana misato donc ici na 500 francs na biso topesaka mais soki okoti na profondeur papa oyoka montant oyo ebimaka na bambongo par jour oyo tokotisaka na 500 francs so olandi ba million de ekota par jour na bato ya moto wana 500 francs. Merci beaucoup tozwa pendeko botendeko mbotendeko na ngai boni santé te santé za calme toza na matanga deuil national ndenge mokonzi mboka depuis Washington na mboka États-Unis a décrétaki 3 jours ya deuil national pour kokai ko supporter te ko perdre ba congolais ebele na ville province ya Kinshasa mokolo moko tango moni ba dégâts o salemi et donc que mona mboka ça ki te toza na passe ya kubungisa milimo ya bato nano ebele bongo eza malamu te ko bato bakufa na mboka na biso bongo concernant ba mai o région esalami banini quelque part bato wana bazolo ba batongi likolo ya ba caniveau ba tout consort est-ce que biso ne totonga likolo ya ba caniveau biso to wana mbongo te bango nde bazana ba mbongo basombaka ba mapango bazotonga ti badia ti place mai le ka moyen mai le ka subia ezate bango nde batonga banda kwa neti milimo ya bato bakufi wana baza ba congolais oyebi yango banda na bango soki le longo bilalobi o na kokunda bibemba me akozala akubanda kolandela ba famille ba perdre bato wana chaque jour te so bungisi papa na vie so pasi wana yoka kaunde tala lelo bana baza lelo na Kinshasa par pied bana baza bana nzele bele nyonso wana eza point donc charge wana ezongi pa ngobila pour la ville province ya Kinshasa
so tali la plupart ya banzela eza on dirait ba osala ba théâtre bako banda moi chantier wa basundoli yango avec côté mususu ba bandi chantier mususu bako silisa ngo pété ko nzela normalement soko to salela bato prince salela bango pena ba niveau po eme makamai na besika wo mai sengeleke mais yo salela bato ba niveau te osali nzela zo par exemple nzela o ya gambela o tala na ba pembe na ngwana ba terrasse eza ukumona aujourd'hui qui kwanza mobimbatio comme victoire terrasse exacte siko so mbule beti maye ekokende wapi ndipo banda kokende kana ba mapango batu etondele batu na mapango bongo ape kirage ya kaniko sa limité donc tous la personne bambule ebeta auto eloko mususu bango nde bazozela baka bakunda kati po mbongo ebimaka na gouvernement ebele po bon profiter pe balia vous comprenez bango bazaka so moni petit peuple asali problème o kuluna moyibi bakangie mais bango bazoyiba mbongo à l'état bazali ba bango na français ba benga ngo détournement mais biso nde ba miyibi mais bango ba miyibi en cravate ba miyebite tous à la sincère net ngobela so net province ville ya Kinshasa ozoko kangote si comme mutu mususu pe aya asunga pe population bazodo ba ba na vision en chef de l'état mais comment on est bien na terrain ba na vision en chef de l'état te ba yo sala ba publicité ya ba parti politique na bango poto ba bato e ba bango tout consort mais bazana kati ya union sacrée za la vision chef ya mokonza mboka pour que 2023 aza la majorité te tobo ite bato ba pesa ka majorité biso nde tozaka majorité bango baza minorité assemblée nationale dans 500 députés mais so télévision population tout ça combien biso nde toza majorité to bango nde baza majorité biso nde toza majorité bon les andako na biso bato na so na baza bana misala na biso biso nde totindi bango kuna po balobela ka biso mais bango to komona ke balobela biso te bagende ko bomande biso mais base de 2023 na terrain rendez-vous na 2023 so yo to ko voter na luenge ya changa oyeka boyo député ata botie ba bandero le chef de l'état boyo na boyo te to ko voter kaka biso na biso kaka to ko postuler pe to ko voter to mi voter biso moko bango babosana pona 2023 union sacrée zali mais pona ko voter yo papa okoyele biso sous machine ni okoyele biso po fachi na minute o chef ngolé bat nyoso miso miso donc congolais aza congolais oya kalate nikolo biso moko to komona makambo nyoso boye pena makambo yango yo na 2023 we perdre sous to voter yo ebele bazana ba union sacrée bazana majoritaire to boye ebele bazana nommé o biso to voter ki ba député biso to voter ne ba bimaki kuna mais 2023 na seni to zana ngo yo soki vraiment seni wana yek pena ka ba so ba voter o bimi député so ba voter te okobima député te pour na minute na ko nommer sous député Faché na démocratie, toi na démocratie perd tout donc bisognon so na limutnyo so na liberté ya kopona moto alingi kopona. Pona 2023 bayaya bakulutu boyate. Po villa Kinshasa pena boye. Nzela ya malonga ezate, ba terrasse ezate bozo kire biloko ezo tikala wana. Mituka to mona ka mituka etelemi na ba commune, o ya maison so minini o baba mema kanini. Tala na rond-point kambela. So il y a une union sacrée veut dire au masco vision chef de l'État. Non, biso population tous on a pour soutenir le chef de l'État. Biso de tous en majorité za bangote. Ndé ba vandi wana biso de to cha bango ko cha. Mais na 2023 ba to oppositeur to voter bango de tous. Yango bila continue ko sala musala. 2023 yaka. Oui, mbotende ko. Ah oui, tout ça moi bien. To uti ko bungisa milimo ya ba congolais. Il y a des Chinois, plus de 140 morts. Oui, ça n'a pas si makasi. Mais là, on a zali ko senga na gouvernement, il faut quand même prévenir moi makamwanenge wana et ko se répéter. Et puis un message dans zali ko lancer. Mais quand on explique que ça va prévenir na ndenge que par exemple pour permettre tes peuples à construire na terrain où ils ont lotité. Parce que dans des pays développés, avant il y a construit des logements et c'est d'abord terrain on a d'abord loti. Loti par après ba pesi ango na nina service ya ba géomètre, ba sali service on a pour na kota ce qui c'est habitable ou bien inhabitable. Alors qu'est-ce que na mboka na biso ça comme désordre, on a place qui kotonga te oge kotonga. Ce qu'on a vraiment, il faut que le gouvernement prévenir souvent yango kopé qui sera battu, baba na kotonga kabitonge la te. Yango les allez comme badra mandenge wana, c'est ça. La population.
Donc, ce qu'on monique que nos terrains oyo, et ça place moko bien té propice à kotonga des mers na yo. Kotonga té parce que un jour donc au mabiso ka donc na badé national ya boy. Bisike belé ko fanda ezali ou soit ceux qui Kinshasa ezali ko simba té il y a beaucoup na province bisika ko fanda ezali belé na minute oyo beaucoup fi. Botiki bato belé na passe na mitema. On peut sa faute. On peut sa faute à banane. Non, c'est tous les deux côtés. C'est-à-dire que le gouvernement a une politique pour prévenir les drames. Ce que la population, il faut être conscient. Dans ma camo, il faut ça. On a n'importe quoi. Quand on a pas si on a si qu'on c'est dans ce sens-là. Donc il faut déjà de tous les deux côtés. Ok, merci beaucoup. Mbote papa na ngai. Mbote ndeko na ngai. Te makasi ezali. Makasi ezali. Totu komona ndenge totu ko perdre plus de 142 Congolais un jour moko. Kambula o enokaki. Donc mona mboka esali yo ndenge. Te esalinga pasi makasi. Pasi o esali ngai eza pona kolobela état congolais ke l'état eza policier te. Eza président te, l'état eza mibeko. Ceux qui moto atongi likolo ya carniveau, c'est-à-dire que atosi mibeko te. Yo soto. L'état m'tatekelié, c'est que l'état atosi mibeko te pour l'état n'tatekelié. Te, l'état wana ebi mibeko te. Ya solo. Parce que bango na tongo gola mukate yo na reprendre bela boni mamu tonga nda. Te, lelo. L'état n'a pas fait autorisation. Lelo ata otenga mburugomese ya commune. C'est-à-dire que naza l'état te. L'état eza mibeko. Il faut aller ngai tengo nazoya na respecter nde mibeko. Mibeko eboyike okotonga likolo ya carniveau te. Après ça soki naza gouverneur mburugomese esika wana na banda ko contrôler mayele kaka esika wapi bato bakovanda esika nini. Mais soki ke ngana autorisé pona lokoso ya mbongo na banda ko pesa bato esika nyonso ya kotonga ata esika mai otonga kaka. Ceux qui likame nga moto naza tête ya commune wana ne naza na erreur po na pesio esika moko yeko kike otonga te. Tomoni Jantinongo Bilalobi, gouvernement a vu province à Kinshasa, ils ont Bibembe wana charge et puis pour réparer ba dégâts. Pour la ligne Tembongo wana oye ko Bibembe abongisi nango Kinshasa. Wana eza trop tard. Chef de l'état lobaki na discours na ye semaine passée, alobi qu'il fallait ko tirer ba mai. Kolongola bama salite nyonso eza na baka niveau population ape mamalamu. Mais yo soki yo osalelele yango te ata oza gouverneur otosi mibeko te. Otosi pe na président te. C'est-à-dire que oza moto kaka ya kolongwa. Moto ya etangeli makambo yango nde akosala esika wana. Omonere rebele tosalaka na Congo. Donc Jantini fa longwa. Alongwa na ye. Po ayebi donc atangela nango makambo yango te. Chef de l'État, vision ni nous soutenir. Chef de l'État le bike bo tirer bamai. Bo longola basalite na bakanevo yo longolite. Siko zo soutenir na neni. Tango bato bakokufa nde yo yeke o ngana kozwa charge ya bibem. Wano soutenir chef de l'État te. Ko soutenir chef de l'État tango chef de l'État lobaki mbula na na betite. Chef de l'État lobaki yango déjà. Bo tirer bamai. Bo longola basalite nyonso bo sala kini bopeto. Mais yo sali yango te. Mais bato baye kokufa. Yo loko loba o ngana kozwa charge ya bibem. Donc go saleli yango te. Ozana hypocrite. Na français nde balobaga hypocrite. Ya po balobaga ngobela ye wana azui charge ya bibembe. Te wana za hypocrite. Avoir que bato bakufa chef d'état lobaki yango déjà. Bolongo la basalite non sa go niveau. Bocha moto esika moto e sengeli po azala malamu. Mais yo oche bato esika mayeza. Esika ka niveau eza oche mutu. Siko moto eye akufi. O na goza bibem. Trop tard. Ebi ke 120 personnes wana bakufi. 142 wana bakufi. Ceux qui bache vote toko bimisa président na mboko yo. Akosonga biso pe na makambo mosusu ebele. Mais ceux qui ont sali en côté, donc au sali l'autre côté, il faut l'olongwa kaka. Et les erreurs rebelles to sala na Congo pour tozo sala misala o to tangela en côté.
ki gouverneur basalaka n'importe qui te basalaka moto oyo ayebi pe atangela mosala yango nde otie na tête yake gouverneur. Mais yo soki otie gouverneur pona a profiter ba bien na ye wana osali eloko te. Merci beaucoup, merci. Merci Nabino Nyonso pro Congo ya mokili mobimba karande to Sarabino à part République démocratique du Congo tozali sous namboka mosuté. C'est ici notre patrie. Donc pour na Congo to kanga monoroté to kolobaka timu ko to monde changement na kati ya Congo. Soki pe ba mibi bazali to banda ko dénoncer ba mibi nyonso ba na gouvernement pour que to monde changement na Congo parce que bango ba ota mon ami tuka bango ba otonga ba immeuble mais biso nde tozo souffrir. Regardez de perdre 142 millimos na journée moko pour na mwambula ka ebeti ya Kinshasa. Est-ce que oza maliboso mbula ebeti ya Kinshasa to mbula liboso ya makasi ebeti na Kinshasa il y a eu de pluie bani 2 heures jusqu'à 19h ebeti kaka. Il n'y a pas eu de mort. Attendez quand mutumo ko yate juste quand mwambula 2 heures du temps 3 heures du temps ça peut causer de tels dégâts. Yango bomoni to bimaki na bari ya ville province ya Kinshasa précisément na rond-point Gambela na commune ya Kasavubu pour na kosola na ba imboka boyoki ndenge ba imboka ba pesi ba makanisi na bango ba pesi ba regret na bango ba regretter ndenge nini baleli milimo oyo wuti pena ko kende ba zuku par exemple ya vote sur to mango na vote que 142 personnes ba voter mutu ça déjà avantage pour que mutu a la paix déjà élu. Mais regardez ba keka pamba boy mais aujourd'hui est compétence il y a gouvernorat ya ville ya Kinshasa bazo ko gérer ville té lelo ba super courage. En fait moi je me pose des questions, je dis dans ces pays tozana ba audacieux hein. Tona ba audacieux. Comment il y a eu des morts? Plus de 142 personnes. Et puis toi-même, la personne, le premier compétent, aux UP Makono, il est de Tio Kichukuna Mutaliboso, aux Kominan. Et puis, au Monino et l'Oroté, au Eurobakeno, gouverneur Yabibembe. Donc vous êtes là, autorité, ou bien en tout cas, je suis vraiment désolé. Moi, je dis toujours, pour na Congo, Torokanga côté, Kasinga Inabino, Tokutani Kakamiko les alipos. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, le miroir du monde.